Back on the town, December 17, 2018, Manchester Victoria train station. Proverbe 30-30 à Zongaki, très bien. Félicitations. Na bandimi nyonso, na batu nyonso, basutena kinga. Na zalaki 5 mois libanda mboka. Nazongi na nzela ya Addis Abeba, na Rome. Après Rome, ezalaki Bruxelles, après Manchester. Eleki kitoko, na komi naza bien. Nzamba pambola, Mama Gali akomi kitoko, aza bien. Maman sozolega bien. Merci na bino nyonso surtout. Vous avez soutenir nga. Merci na bino surtout pour supporter nga. Batu ba komisi kombo proverbe fonds en commerce, o bakangi ye, o azola la l'église, o ba refoulé nga ba ko refoulé nga jamais. Na mboka moko te ya monde ba ko refoulé nga. Donc na yaka na kendaka na zonga. Donc nzamba za la contrôle, mademoiselle va bien. Vous avez bien na kati ya Manchester. Numéro na ngai ya like na bani ko sala te. Mais nazo sala la numéro ya T-Mobile. Numéro nanga ezali bongo 079 400 86278. Nazongeli 0044 79 400 86278. Donc je suis bel et bien de retour à Manchester na England na mboka langa. Belle élection na mboka eza ba aventure. Na mboka Congo tozana ba politicien te ba corrompu, mais likambo ya Congo Kabila na ba Shadari na Félix Tshisekedi na groupe na ba corrompu. Na lobaka ngo déjà que Tshisekedi c'est pas un faux leader. Na sene sebe no makambo belé. Oh na lobaki lelo bo pesi na raison. Bo yeba ke belle élection ana ezali triqué. Bazo sala tout pour Shadari atika na pouvoir, donc continuité à Batoyo va échouer lamentablement. Donc tout ça vraiment na katia Manchester awa proverbe 30-30 na katia ville. Merci na ba salon Edo, merci na ba Vincent de Paul, na ba ninga nyonso ba supporter qui proverbe 30-30 vraiment nzambe nanga amona bino. Vous allez vraiment ne sengo ya kuzonga na katia mboka. Tout ça bon na katia Manchester et sika wapi Tovandi plus de 15 ans. Donc c'est Karapi tout ça la minene et c'est Karapi tout comme na résidence. Donc franchement merci na bino nyonso. Boye ba kenzamba kozwa contrôle ya Congo. Shadari na ba politicien ya lokuta ba corrompu o ba kabwanika pour ba pesa Shadari c'est là pour aller dans l'élection mais ba okuta na nzambe ou akela likolo na se. Donc voilà, the man is back on town. I bless all of you, the people who support me, the people who pray for me. They're still calling me their pastor. I need your support. I need you call. You just call me. I'm already back. I'm in the town. The guy is in the town. Moto na tembe, azongi na terrain. Moto abenga na rabademo, azongi na terrain. André à Manchester, proverbe 30-30 is back. Manchester, au village, Selfridges, ici à la forme. Manchester Andalé. Donc, tozongi quoi? Tu peux passer à la raté. Donc, moi, je suis à quoi. Merci, na balanino surtout à Sentinelle TV. Bon, le pasteur, il y a Brazzaville, il y a Mbakinga. Merci pasteur Josué, merci na apôtre Moïse Ngola Tikotak, merci na pasteur Anissé Ondaï, na madame, merci na binonyo sobozaki nanga, oyo bo accompagner nga ti na suka pe bozo supporter nga, merci na bandiminion surtout oyo bayambaki nga na Brazza. Donc proverbe 30-30 assez azongi yeyo azotambola na Manchester assez akomaki donc bondimela kanga bolanda bango te. Mama Gali a commis bien, Mali les obétés à la Ovanda, Calamité a robimé la bino, tout ça malin moudika mon mototé, Zouate Kandate, Yesuka Rande Ankolo. Donc tout le baki, Maramba Congo, Kabila Zomona Kaza, l'homme fort, mais Calamité, Américain aussi la naïe pour n'avoir Iranien, mon sur la teki na Corée, Bangona Moïse Katumbi, Bateki ba Iranien, Yango Loko Moni.
militaire américain basé belé na Brazzaville pe bakangi ambassade américaine na Belgique na Kin. Donc ata akimi ba américain ba rejoindre soki ba américain basali blague na ye Nzambe na lola akopinir ye pour na ba congolais nyonso ya bomi. Voilà, je suis de retour à Manchester. Ça s'est très bien passé. Je félicite tous nos frères et sœurs à travers le monde, ceux qui ont envoyé leur code ou comment on appelle ça, l'argent by Western, MoneyGram, tous ceux qui supportent mon ministère. Que le Seigneur vous comble, que cette année 2019 qui arrive soit une année de grandeur, de bonté, et que la destinée de tout un chacun, que tout un chacun saisisse sa destinée et Dieu sera au contrôle. Que le Seigneur bénisse les Congos, les Africains, les Européens, les Anglais, la ville qui nous a reçus, notre deuxième pays après le Congo. Donc voilà, ça c'est ma banque. L'homme est de retour, je suis là, en plein Manchester. Il est là de retour. L'homme, il se promène comme l'homme libre et c'est lui qui fait trembler les démons. Jesus Christ is Lord. Everywhere I'm going, the grace of God is upon my life, and nothing can disturb me, nothing can touch me. Everywhere I'm going, I'm dealing properly with the devil. And I say in the French, le feu par le feu. Au Pélissi moto, on appelle ici moto. Où est le village? Il y a artistes à Manchester, Andale, et Sikawapi, bah expose à car. Donc voilà, l'homme est de retour. Bolanda Sentinelle TV Makasi, bah tielinga ba poison ba kokité. Bafundinga 3 fois dans la police na Brazzaville. Félicitations à la police à Brazzaville. À Bengani Bakisater Nanga parce que n'a no guilty, non coupable. Donc voilà. Maman Magali, mission accomplie. Vous savez, mon bébé, qui toque au calamité, vous voyez la vidéo, il y a un avion. Alors, à paiement, pour nous avoir un contrôle. Voilà. Nous sommes à Manchester. Proverbe est de retour. Donc, le numéro Nanga est allé 00 79 400 86 278 depuis Manchester. Benga Proverbe 3030 pour vous sauver là. Pour vous soyez à ressembler la pona yo, à repérer yo révélation en parole, paix à cause bien nabino. Donc voilà, Barclays Bank dans Manchester, village des artistes Manchester. Voilà, donc I'm so happy to be back in my country. Je suis très content de retourner dans mon pays après avoir séjourné 5 mois à Brazzaville et après avoir fait le Maroc, le Ghana, la Côte d'Ivoire, Éthiopie, Italie, et Pointe-Noire, Bruxelles. Et nous voici de retour à Manchester. Ça c'est Primark, Victoria via Market Street. Voilà, tous les déjà mboka. Vous avez un flash pour nous savoir que moto na tembe, mopalangani sango malamu, les messagers de la bonne nouvelle. Proverbe 30-30, le pasteur de la diaspora, mukonza ba pasteur nous na Honolulu tu wapi. Alors bana mai mususu na Brazza, mitu comme ba tala minene likolo ba nyati ba mine. Bazui basida na bango bazotindaka basi na bango balinga bato balingaki komeke pa proverbe na revese bango ekomi kopesa bango kanda so omoni kaka motu akokoma matanga minene mitu ezwa minene na bakisi ya basida oyo bazomelaka wana mpe kobimaka bimaka na basi ya basadi bazwi yango bani bakabola lipate ezolala na kote na bino biso otambola na kobanga nzambe toza bato na nzambe tobangaka nzambe. Proverbe is back depuis Piccadilly, Manchester. God bless all of you.
Talan de quoi azote ya na Piccadilly. City Town. Jesus love you. Friend, the Bible says we have not sinned just against men. We have sinned God against bless you. the God of heaven. We have sinned against the whole world. Tala baninga na décembre, le 17 décembre 2018 na Manchester, England, Angleterre. Tala nde ba décorer pour la ville. To senga na ba konzi à ville à Kinshasa pe à Brazzaville. Bozaka na système à décorer boye parce que aux malam. Et tozali bomoni molili ekoti mais toza na 17h. 17h na Manchester, na Angleterre. Toza na hiver. Tala ndenge molili ekoti. Ah oui, ça place à Bajedo. Bana bayaka ko se recueillir. Batubele bayaka ko se recueillir. Awa. Proverbe de père zo momo pepe. Azula bino ba image oyo. Ezali exclusivité, il y a Sentinel TV André à Manchester. Voilà. Quelle beauté. Magala Star. Papa Salomon love you too much. Jesus is Lord. Jésus azali nzambe. Jésus aza Seigneur. André à Manchester. Le messager de la bonne nouvelle, Didier Formé, Proverbe 30-30. Baba Fona.